Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbujimayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? B4World, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. B4World assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.b4world.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. B4World, keep moving forward, keep smiling. Bouyei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sara Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sara Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank akomiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sara Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sara ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sara. Sara, bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle. Misa ya lingala ya tongo ya lelo ebandi na sepeli mingi na lisungi na nzambe lelo tokutani weekend ezalaki chargé pambate moko na moko azalaki na mamba kosala biso pe ya kosala mingi ezalaki kokenda pe losambo pona koyoka lite ya lokola ya lobby restauration. Esengeli tozala restaurer na molimo na nzoto na santé na misolo na nyonso tozali kosala tozala restaurer na pesi mbote na révérend racheter Lusanga Shalom Tabernacle pour la lité ya kitoko wana bozona na biso na Londres na Belgique na Allemagne bozana Mbandaka bozana Bokutu bozona na biso na Bwende na Basankusu bozana Juende bokola na biso pe na Kasai bozana Mwenedi tunanganda jika na Mupompa to bosanité bato bazana Congo Central bozana Kikwiti bozana Chwapa bozola na biso na Yumbi na pesi bino mbote nazoli kiete tokolekisa bango malamu esika bovandi lelo yo ndezali kozongela ya kilasi ya université na ya bana na biso ya bitelo lelo nde bango bazongi na nzela kasi lokola mbula pe beti embouteillage
eza makasi na nzela. La police a complètement échoué, il a failli elle a échoué dans sa mission parce que la police devrait anticiper les actions. Na makambo abwe na tongo boyebi ke classe ekozonga bato bakobima mbala moko, la police devrait normalement anticiper l'action, c'est-à-dire se réunir ceux qui basala qui ont tambi mais sur terrain il y a rien. Ça je lance un appel pathétique na général Silvano Kasongo kotia bato na ba carrefour pour na ko faciliter ko tambola so otali na triomphal ngai moko na kiti na komi roulage pour na ko faciliter bato tant on a kiti bato na moi kolinga o bazana ngo pour na biso sango tout ça ndozo senga na moto bokende boy moi notoriété wana to utiliser nzambe asungi pour que nzela ndambo nyonso te mekaka ndambo efungwama police singela sa musala nae matata mponyo akokenda na justice les 24 selon les informations à notre possession akokenda kosamba akokendo la kisa innocence nae akokende pe ko la kisa soki azali pour quelque chose. Je pense que na mikolo ekoya to kopesa bino bien bavoka ya Kalev tope moko na nzela ya bato nae bazalaki na parquet mokolo ya samedi kobanda 11h tina 15h kasi lelo nde singeli bazonga lisusu pona likambo ata koye Kalev alobi azalaki saisi officiellement te selon un certain communiqué à Radio Kapi ki azalaki saisi officiellement te à travers na ne siko akomi na ye na peperde lokola politique likambo te oyebi soko lie ntabako bosana elongi me mutu te soko le mutu okola la terre bato yo bazolela na kombo na yo oyo bakufa na bao bazana bomoi soki bazana bosenga na yo kola la kimia te okendo samba kaka. Alors avant la prise Sabino d'information du jour na kola Sabino nani azali mopaya bosolo na politique lelo na tongo tokobeta nyonso premier ministre Tsika gouvernement bimina noté kasi abandi déjà ba consultation na ye pote atala lo lengeni ni ako constituer gouvernement batomso ba moni 35 batomso mona 40 batomso pe balobito zonga na 65 makambo wana nyonso to kanisa liko nango. Joseph Kabila azana mboka te selon ma information toza nango kasi ya se retrouver na Dubai tokotanga pe autorisation à sortie ya mwana mboka oya kei kopema na ebite soki za pe moto akoza pe na bilamba linga bakisa akoza la pe azana besoin pema akoko somba pe a téléphone ya sikaza pe moto koboyela ya voyager te azape na droit après ko za président azape na droit tokoloba yango nyonso lolenge ba soda pe ebele 1800 bango nyonso bakomi na niveau ya Lubumbashi awa siko mo action militaire ezoko mama makasi kasi kingakati wana bozo mona kwa ba policier bakoti ekomi so mwangambo parce que kingakati samba na mura ekomi lokwa zamba ndangi ekoza la pe lokwa jardin zoologique tokoloba nyonso wana Toussaint Alonga na bengo honorable ya kala pamba to zaka député kasi ba botola yo confiance mbote na yo pe bonane mbote ndeko sango tokutani sur lelo mbala liboso ozoleka na bosolo officiellement d'abord ko beta lisolo ya politique na lingala okomona yango lokumu ezali humiliation to eza valeur. Non lingala eza parmi ba 4 langues nationales. Alors ce qui tozolo bana ligne de langue nationale et cause à humiliation te eza tout simplement que langue na biso et puis langue oyo bandeko na biso bazo comprendre mieux eza parmi ba langue nationale. Français eza un peu moins mobulu na compréhension à niveau ya ensemble ya peuple na biso. Très bien. Voilà. Mais nalingi na porter moko boye barango hein. Oui. Mais botia ka siko so bolingi peuple te. Non, les français à makasi troika nde bo makaba. Français eza langue ya administration, langue officielle et administration. Mais nalingi na porter précision na likamboyo. Il faut yeba en quelle qualité ya mbinga yawa. Naebi. Oyebi. Naebi. Nalingi na présenter. Merci. Ozali président. Il y a parti les transformateurs. Merci. Yango wana te. Yango wana. Naibaki. Te yango wana te. Yango wana te. Oza mosusu. Nazali président ya parti les transformateurs mais awa oyambinga na qualité ya combattant. Combattant ya wapi? Combattant, c'est-à-dire que combattant ya parti, combattant état d'esprit. Nazo na ningina rappeler yo mukolomoko tango président Tshisekedi akoma premier ministre sous régime ya Mobutu
après élection na conférence nationale batuni que Mobutu akangi primature basele yango vous n'êtes plus premier ministre yoka réponse à Pesaka alobi je ne suis plus premier ministre mais j'ai le pouvoir d'un combattant contre la dictature. Ozala un combattant, c'est un pouvoir. C'est en vertu de ce pouvoir wana ndena yao. En vertu à pouvoir wana ndeo yao, c'est-à-dire ozana maître na yo tien Tshisekedi. Ngai nakoki ko se décréter Tshisekediste te. Bato balanda ngai tango na bandia bese na politique ti lelo bakoye ba tendance nini ngana za. Bato bile ba mona bozo opportuniste. Bon, un opportuniste, zela ngai na peso motuna mobimba. Bato bile ba bengo opportuniste. Lelo yo parcours politique na yo. Oza moto uta likolo kuya na se toza na parcours ekoiko yeba na lelo na tongo esika yo bandaki nesika komi lelo. Oui, mais parce qu'il faut bato balanda la politique. Batonde bazolanda te, bazolanda ba séquence ya vie ya bato. Lelo na kopesa yo opportunité bayi bangai na bandi politique wapi. Depuis université à Kinshasa, bané 90 tant d'agitation politique ezalaki. Ceux qui ont vécu à l'époque où on a à l'université, tendance générale ezalaki IDPS. C'est-à-dire que nous avons cru na discours ya Tshisekedi na tango wana adhéré ou pas na IDPS, mais nous soutenions à l'époque président Tshisekedi wa Mulumba. À l'époque, toujours quitté l'université, koya na limité na makolo, pe kozonga na makolo. Na koye biso pendant période ya conférence, ba nommé président Tshisekedi, premier ministre na maréchal Mobutu. Ba yeko sala meeting na 7e rue. À l'époque, ambassadrice ya États-Unis, ambassadrice ya États-Unis zaki madame Melissa Well. Tshisekedi na 7e mairie na place commerciale ambassadrice on a payé tous les combattants bayaka akondima ou be akondima te nous on était là campus na makolo tozongi pe na makolo na ebite soki na tango wana nzale zalaka mais quel amour tozaki nango ko combiner classe na ko s'intéresser na makambo politique on faisait pied pe tozonga na makolo. C'est-à-dire que bato ba tangi na ngai na université à Kinshasa na faculté à droit ba yebi activisme na ngai surtout na ba conférence mon côté salement politique sans que ngana poser question. Tuna baninga na ngalo wa Willy Mbenza. Donc tozaka ngai Willy Mbenza, Célestin Bokongama. Ceux qui ont vécu na tawana aucune conférence eko salema soki bisoto ale afde la kota même na tangwana mwenze Kongolo ministre de justice. Un de mes amis Willy Mbenza posa question to luka porte ni to bimelango. Donc nous avons une histoire tango to sisi université na komi avocat mota découvrangai po amemanga na politique active Lisanga Bonganga. Il m'a découvert, il a vu des talents en moi. Aye koko tsanga na parti nae nazalaki premier vice-président na parti CCD. Donc Lisanga Bonganga za lowa mentor. Lisanga Bonganga za moto oyo a présidentanga et pas na Tshisekedi. O benga e mentor nae. Je vous dis oza na sonité. Non, pas du tout. Naza na sonité parce que grâce nae bato ba découvranga. Ce qui était balingo ibanga. Na passé na un actif na yozo kango elengi. Na lobby, le problème n'est pas là. Le problème est que on va passer en mototo actif na motote. L'homme qui m'a présenté en politique, c'est Lisanga Bonganga. La gratitude. L'homme qui m'a présenté à Kotisanga na résidence Etienne Tshisekedi, c'est Lisanga Bonganga. Lisanga a un mérite extraordinaire que beaucoup de politiciens bazana ngote, le courage. Azana courage na ba réflexe politique moko avancé. Ça c'est ce que j'ai aimé en lui. C'est lui qui m'a donné le courage ya kozwaka parole na parlement bi maître kobanga motote oleki batebele zwa maloba. Tout ce que tu m'as vu à l'œuvre na parlement, c'est lui qui m'a encouragé
eza lisanga. Celui qui tofandi boye ça eza epa na bangala ebelete okoza na isoko amoni koza maele akunyata yo mais lisanga nyatanga te atika ngai bofandi bobosa la point de presse aye abi mettre yo le rom to ça lecture. Ça c'est encourageant. Je voudrais que ba jeune nyon so bosa politique baza pembe na ba leader ba servir modèle. Ça dit na maternité ya politique lisanga kanga makolote. En tout cas akanga makolote a permettant ngai bo découvrir ngai. Ça alors, finalement après ça au komi wa. Non mais c'est-à-dire que na tango gouvernement Tibale Salemi wana ozaka na parti ya lisanga. Wana tozana ye j'étais l'unique député dans l'assemblée. Il faut rappeler que j'étais seul, mais j'avais la valeur de 20 députés. Comment ça? L'Assemblée nationale. Vous n'avez qu'à considérer l'action parlementaire et à Toussaint Alonga. Au Salanini, tango yo alaka député. Bon, il n'est pas bon de parler de moi-même. Soko lo bide moto pa ko lo belo azati. Oui, ba ko lo ba parce que belé ba yebi. Belé ba yebi soko landa ipe politique. Oba no mona. Ni lobela tami ba. Non, na olinga pinda moto pa magamonga yeli est important. Tozala ngonga, ngande moto na ojero ngonga ezali. Nini yo sala. À part ko tanga droit, à part ko ka meeting na 7e. À part ko kote pa lisanga. À part ko kanga photo na ndako tsenchi sekedi yo sala ni ntango zaka député. Je vous dis que oyebi makambo ezaka ya action ya fausse commune. Hein? Yamaluku. Auteur ya question ana ezaranga. Kimbuta gouverneur Kanyama commandant. Oui, à l'époque et puis professeur Nangai, grand frère Nangai, Bochab, il était parmi directeur Nangai on a défendaka mémoire Nangai devant. On a outil fraîchement à Paris. Et cette question là il faut pour rappeler que j'ai eu le privilège comme rapporteur et à commission d'enquête au Kenda qui enquêté sur le nombre de cadavres. Président et à commission d'enquête Ezaka Shadari, rapporteur Ezaki Ngai. Il vous souviendra que toutes les chaînes du monde Ezaki Braquer. Shadari a lobby qu'il n'y avait rien. Ngai na telemi na contredire Shadari littéralement. Demandez à Patrick Mouya Oyebisayo, to fungula ba saki ya bibembe, to bandi kotanga, ba bombarda formor na morgue, intensité à makasi moyo continue zate. J'ai été sollicité à plusieurs reprises, na ya kozwe loko, na tika. Jamais. Na régime passé. Na lobby na yo, toute l'opposition était réunie na siège ya grand frère Nangai, Martin Fayoulou. Réunis là-bas. Vital Kamere, Fayoulou Madidi, Bamakila, tous, Bajali Seboussa, Ngai na commission d'enquête. Bango nyoso na fade na. Bango, non, ouais, wana Kasavubu. Na siège na SID. Oui. Bango nyoso sangwe bimi ke ba corrompre alonga. À l'époque, chaîne ya président Mozito Ebimi RTVS, ezo émettre makasi mbamo ba prendre contradiction. TV5 ezo présenter Shadari Boye et ezo présenter Ngaboye, ba contradiction ou Salemana. Le ministre Mende était présent, le ministre de la Justice à l'époque Tamboué Mwamba et le ministre de l'Intérieur Bochab. Moi, je parlais de la fausse commune parce qu'il y avait des responsabilités pénales et même internationales à dégager. Bango Baoloba tombe commune. Débat sérieux. Un autre élément, c'est que... Kimbuta lobela ba indigène ba morne. Oui, Moye Bolanda, donc l'auteur de la question, et j'ai affronté les faits. Est-ce que ce matin, vous pouvez confirmer qu'il y a eu effectivement fausse commune dans Maluku? Si je peux confirmer, la question avait été soumise pour être censurée dans le débat parlementaire. Commission d'enquête et salement. Le langage politicien, il faut apprendre à se taire aux anogènes. Bonne intimidation. Bon. Seulement que j'ai hérité des choses. Courage. Il y a Tshisekedi. Courage. Il y a Lisanga Bonganga. Sur le plan, il y a courage dans la politique. Il faut compter Lisanga parmi les courageux. Les autres détails ne m'intéressent pas. Utile pour Yango. On peut apprendre la politique, mais on n'apprendra jamais comment être courageux. Et
le courage na politique est indispensable. Vous êtes le fruit vous-même na fruit à courage. Rappelez-vous parcours non, ce que vous avez na courage, il y a de quoi encourager les bras. Donc j'ai brièvement moi parcours nangai et finalement na longoy wana na 2018 na ye président Félix amonaki que ba créaki nini comme pour les alliés et Simba kité abayi tous les leaders bazaki bazala ba candidat na liste IDPS. J'ai été candidat na 2018 na liste ya IDPS et Tshisekedi. Et finalement il Simbate. Finalement ndenge baolo ba Simbakate mais je le dis et j'assume, tous les députés de Moamba, s'il y a eu de meilleurs qui ont travaillé, il y a une appréciation à peuple. J'ai fait tout ce qu'on peut demander à un député de faire. Comment on a joué Dieu seul sait. D'abord, on n'a pas que mardi. On proclamé vendredi, mais on n'a pas que joué. Au Lotagango? Na lotate. Ba benginga ba ebisinga ke yoko joué. Non, non, ezaka yango te oyebi ke question monene ya changement ya siège ya constitutionnel. Mota bloqué yango ezangai. Oyebi makambo ya mokonzo na Kingabwa. Oyebi mokonzo. Même tango bayaki po bakabola ba de mota sala makambo na pour neutraliser yango ezakinga. À quel risque? Il y avait des généraux, des grandes personnalités, batonga akuna. Mais je ne suis pas corruptible. Ça je peux vous le dire. Mbongo motosima. Na mbongo nengo lobaka moto moko te apesanga mbongo. Oui, ayebi na lia azate na saka politique na mokeo nga na zwaka. Oyoki. Donc nazo garder moi ligne moko boya crédit na makambo nga na salaka. C'est que s'il y avait des jeunes à l'époque au bakoyeko koma rapidement ministre ngalinga na zanakati. Malheureusement. Non, on a rien dans la carte, mais na boya. Combien bakoboya bakolo bano? Combien? Tozaki na président tant accueilli à côté ni gouvernement à Tibala. Je lui ai dit non, il était dans mon cabinet. Tozaki ba 2h du matin. J'ai dit ngana okota te. Akenda. Au moins en trahison. On a trahison te. Il y a même mangai na combat pembeni na Tshisekedi. Il y avait des objectifs nobles. Quels que soient les réseaux qui détournés dans le il a accepté d'aller à Abino. Je suis resté. Ça dit, on croit à na combat et Tshisekedi. Est-ce que tout le monde croire tout étudiant dans l'époque, dans 90, qui ne croyait pas, peut-être, vivre la génération, John Numba Zoua Biso na campus, a même Biso na hélicoptère à Oboa Biso na foire, na kota na kat. Totika tout, car on to kota. Boza mingi ba historique po ebembe basambisa yango te tien Tshisekedi azate tant ba otuna bino Tshisekedi abenga Kabila de son vivant rwandais. Mais bino boza incapable de confirmer que Kabila est rwandais. Bon, ce n'est pas vraiment utile de confirmer ou pas. Papa bunga ki c'est pas vraiment utile. C'est que papa bunga ki mwamuke. Non, ce n'est même pas ça le problème. Je crois que tozaki na moment ya combat politique. Il fallait qu'on utilise les armes non conventionnelles. Non, mais oui, mais à un moment il y a l'élection, les armes non conventionnelles, elles vont être autorisées. Pour déstabiliser. Bon. D'abord, babeta Kabila rwandaise à Kadiosha. Donc, n'a évité. Zela Nazozongela. Je vais lire les informations du jour. Boza ebele, boza kolanda biso TV za radio te. Biloko malelo na tongwa. Lukali kayabo pembe na bido mai. Bele landeko. Information du jour. Gouvernement Sama Lukonde. Les priorités restent la sécurité à l'est et le social du peuple. Bron Chimanga. Formation du gouvernement. Sama Lukonde consulte ce lundi l'AFDC à Debahati Lukwebo. Formation du gouvernement. Steve Mbika, membre de la délégation de l'AFDC A, qui sera consulté ce lundi par le Premier ministre Samba Lukonde. Donc, Steve Mbika également prendra part. Sénat candidat de l'Union sacrée au poste de deuxième vice-président. Les caucus de l'Équateur choisit José Ndundu. Affaire Chebea. Le général Djadidja a signé à résidence. Règlement préventif. Un régime pour sauver les entreprises publiques en difficulté. Tribune des constats. Moutamba. Il n'y aura pas contrôle des permis de conduite lundi à Kinshasa, a déclaré la police. Justice. Mata Tamponio invité à comparaître ce mercredi devant
devant TGI Gombe, tribunal dans l'instance de Gombe. Monument de King Kester est mené à Kikwiti. Les habitants très fâchés. Barui Bacheli Bango chinois. Nazalaka na Kikwiti. Tant ba osale kekwana. Natuni bango na nazo salisa yango et puis ekozala ndenge nini namona ki statue yango balingi yango mwa bilamba bazo sala tout ça mais ndela lo bakamula muto ko bango jamais la photo passeport faut photo ya mobimba. Sikoyo basilisi monument abimi mutu mobo ya Chine azala la Beijing abimi lo wa Kester te bana mai basiliki nyonso wana eza nini manque méritocratie bato bako sala musala na malamu bazali oso bopesi bango mbongo na bango bango ba osala musala mozule musumu mutu mo aza coopérant ozaka na confiance na ye abuleka loko eza na Kikwiti loko bato bele bamonaka Kester na longité ba kwa ka ezaye nzoka ba Saint Thomas bazali tango bakati bilama babio Kester te oza Kester te o Chechum luka mutu mususu. Kinshasa, éclairage public, la SNEL ne rétrocède que $30,000. Voilà, Moutalo bien au Gentini Ngobila. La ville est de manière irrégulière, déplore Gentini Ngobila. Mais je vais suivre d'abord ces dossiers. Na rendez-vous na déjà SNEL pour vérifier traçabilité. Effectivement, est-ce que $30,000 et bimaga parce que Botalaka Kinshasa ndengezali combien de mapango na banda ko to futa la facture à SNEL. Alors, si vous avez on a déjà 15 millions d'habitants, on peut voir même 20 millions de statistiques à l'élo pour exode rural, on a un cimetière Toleki et Belé. Donc voilà, la province, alors on saura. Si tu as 5 millions, il y a banda kuka bafuta courant. Il faut que tu aies $1 dans l'écolo, c'est que Ngobila Rozanga, 5 millions, même 1 million fois zanango, $30,000 est incompatible. Soit, bato asnel, nde bazoyi bambongo. Pour ça pour un éclairage public, soit un Ngobila à l'objet vérité. Donc c'est un dossier au Fungoli, qu'est-ce qui va se passer. On termine par Confédération DSMP éliminée à Kinshasa. Banagnon soya DSMP, courage, Eza Makambo et Yaka. Alors on va lire des choses, hein? Il y en aura plein. Mais on va d'abord continuer avec Toussaint Alonga. Honorable. Na yoki openza na ndimi ko za mobali po sans courage ato za na maele pour affronter politique de wana na ndimi yango rentrée scolaire bana isingeli bazonga kelasi lelo ndenge tomoni ba élèves ba étudiants bazana nzela kasi couvre-feu za kokoba et ko sala passe pour na ba batanga kana kelasi ya butu bato basala ka soir so bandi 17h ba 6 à 20h ba misupe 21h boni likambango isingela ke salama et puis yami balé lelo bana bazongi est-ce que vous kanisa que kokanga kelasi ezalaki solution pour la lutter contre Covid-19 pas battre la plupart ya bana ngana moni bazana bango pe na ba masque te lolinga ko sala makambo ezali te bamboke bele place maladie ya makasi ezali babanda kotanga mais bazolaki ba mesure to lekisi 2 à 3 mois bana batangi te kasi tozongisi bango lelo lolinga ko silisa malade ezali kokanga kelasi to lolenge musu ezali yo moni soki basaleli et qu'on peut s'empiffer na makambo to sala. Merci. Il faut qu'on ait d'abord que la nouveauté, il y a genre il y a maladie, les mécanismes il y a précaution nango et ça là qui penda pe konité. Il y a eu beaucoup de tâtonnements na ba erreur. Mais tout cela rentrait dans les lignes des comptes, il y a responsabilité. Tout responsable en tâtonnant, il estime qu'il a agi. Mais il ne pouvait rien faire si ce n'est d'agir de cette manière-là en tâtonnant. On ne peut pas les reprocher pour Nayango. Mais il faut aussi considérer que c'est une maladie au regard de la nouveauté Nango. Et même un peu la société est belée, Bamboka est belée, na moi confusion. Confusion en esalemi que na Bamboka même des nations aseptisées, j'allais dire des nations civilisées, bah tâtonnement esalema qui même. Donc Bamboka le quoi biso to quoi ko échapper na tâtonnement. Mais au fur et à mesure que to azo avancer, to komi ko luka ko comprendre un peu mécanisme ni prévention ni les efficaces pour na ko empêcher et ni malade wana y progresser makasi. Mais finalement, ba mesure nyonso bazwaki lorsque ba technicien nango notamment le docteur Mouyembe et sa structure va comprendre que on peut autoriser classe zongi. Mais ce qu'il faut ici observer, c'est que précaution nyonso quel que soit ba koyuko sala, la première responsable ya makamoyo c'est ça moto yemoko.
Parce que toutes ces mesures-là, ils ont visé Yomoko. Rien n'est plus important que toi à l'émission pendant que vous s'exposez à la maladie. Rien n'est plus important que dans la classe pendant que Yomoko yebi que ngamoko nozo ba précaution te na vous exposé à la maladie. Mais il faut au même moment déplorer que au même moment classe ezo kangama, au même moment sotali ba activité na niveau ya ba wenze, on se demande comme si niveau ya ba prise de conscience na ba précaution na wenze zaki penda considéré ou be bato ngo bazaki inconscient. Et ceci a conduit même un groupe déjà à douter même de l'existence de la maladie à Wanamboka na biso quand on voit le niveau ya frottement na kati ya ba bis na kati ya ba wenze ainsi de suite, alors que classe yaki au Kangama, alors que classe c'est un moins nombre ya bato moke, on peut contenir, on peut agir, on peut reprocher, on peut orienter qu'il y a wenze où règne sans discipline. Très bien, merci. À ce moment-là, je pense que il faut que Bissoto se rende toujours compte que la maladie est là, à travers le monde, même si on a la diminution, et qu'il y a noté, on sait auprès de qui on a. Donc la précaution, discipline est de mise. Très bien. Vous allez parmi ma première personne on va soutenir qui likambo ya union sacrée. Tant on va toba oloba, les musuma ya moi loyenge mais ba disciple ya première heure on va vendre qui penza, on va soutenir union sacrée, pour délivrer un certificat de décès à coalition FCC cash. Vous avez parmi batouan. Est-ce que le zone de ma penza que union sacrée ko apporter touche ya sika? Tous on a lisu lisanga bonganga. Mentor na comme on a des deuxième grossesse sous une autre forme ya Kabila na FCC. Merci beaucoup. Et je voudrais rappeler que au-delà il y a ma position politique à prendre. Les uns et les autres bazozoa. Moi nandimela Félix na tango yo. On ne sentait, on ne voyait rien qu'il y a comme président de la République. Rappelez-vous que Tango, Makambo ya Genève et Kapotaki, n'azouaka position publiquement pour nous soutenir. Rappelez-vous également que Awana Kinshasa, Moto Lamuka Yaki Nango battre campagne pour le président. Beaucoup de gens ils étaient incapables na kenda ko battre campagne na Kingabwa. Yoka langage ba ibsanga. Na bibo voter numéro tel babi obanda ilo kwa moto suki lo kwa nyama. Moto abenga inga abina ngai toke inga babi awa bato abandu nu baze belé ko lo ba jamais numéro 20. Mais j'ai assumé ma conviction politique nanga. Dans une salle à peu près 1000 ou 2000 personnes. J'ai assumé mes convictions politiques. Donc, nandime la ye, na poussa ye, a kendali boso, a joué fonction à diriger Congo. Avant même que Baoyo Baolo Tandoto Lelo, Baya. Il faut rappeler Bato que Félix, l'actuel président, na Équateur, a Komaïga na Mbandaka. Na lisala komate na gemena komate na bumba menga na voyagea lisala gemena bumba na mbongo na nga na o na zwaka comme avocat. J'ai parlé de lui. Certains candidats ya IDPS na lisala na gemena ont été dénichés par moi na foutela bango conscient au nom de l'IDPS. Tout ça là, Ezaki par hasard, c'est le fruit, il y a conviction, il y a combat. Otozaki engagé. Et tant union sacrée et j'ai loué l'idée, n'a encouragé le président à continuer nango, mais seulement c'est une idée. Il faut idée là tanzoto. Il faut mécanisme et surveillance. Comment construire l'union sacrée comme un corps, afin qu'il y ait agir avec une tête, la responsabilité et le lobby. Ce que simbité, tous ces arrivistes, même si tous en a besoin de bango, mais il doit nous prouver que basé sur arrivistes était, continuer à l'union sacrée, responsabilité en cas d'échec et aux anamoto et à président Félix.
bango nyonso bako se décliner. Je ne pouvais pas croire avec beaucoup de facilité Kabila qui a fait de plusieurs ministres 10 ans, 15 ans, 13 ans, facilement dans une semaine, régner. Ça, c'est dans l'ADN des Congolais. Mais ngai, la ligne politique nanga, banda nandima Tshisekedi, banda lisanga memanga na politique, naga, même lui-même mon mentor, tant que kenda gouvernement, moi je suis resté. Natikala ti lelo. Quand j'ai résolu de créer mon parti politique, je n'ai pas tenu compte que le président a commis, président de la République, il faut rester à côté de l'IDPS. J'ai assumé mes convictions politiques. Pourquoi avoir créé le parti politique? Tout simplement. Alors que vous allez dans l'Isanga, ça dit au moment où vous avez une opportunité. Non, bon, banda politique. Nazwana nombongo na politique eko sombela moto même motuka 6000 ngazwana. Tant que vous député, bando futa bino mbongo. D'abord cabinet nanga esa povisa ki mingi tant on a comme député pour nazaki son attente. Mais avant na comme député nazaka mieux. Mais tant on a comme député, j'ai négligé mon travail d'avocat. Il faut vous rappeler que na bata campagne en 2011 n'a plus de $150,000. Je l'ai eu comme avocat. Donc, na temps on a légué ça qui na Assemblée nationale et zongi ça qui mosala na ngai avocat sima tout simplement parce que nga na banda ko vivre kaka na moi salaire to banda finalement au créer parti politique. Aujourd'hui, na créé parti politique parce que je m'estime au regard na parcours na nga na yoki na moni na komi à ce mi pour na ko conduire une conviction politique na boboza tout autour nanga pour un objectif. Et je rappelle ici dans l'émission que mon parti n'est pas un parti mallette et ne le sera jamais. Siège arabes. Siège na Kasavubu entre Kipwanza Gambela na Balabala. Apparemment siège à la partie c'est comme na Kasavubu. Bon, c'est ça, c'est pas vraiment un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Bolanda nani. Bon, Tolanda batote na trouva qui place est disponible à négocier na zui. Siège za wapi za c'est pas vraiment un problème. Et landanga est très bien à parcours na. Zoa ba vidéo na implanté partout. Aujourd'hui à peu près na 10 à 11 provinces. D'ici quand monsieur est implanté na Komate. Non pas ce exemple na Colorado na États-Unis. Motango monanga te me louer un appartement à comparaître devant un juge américain parce que kuna pona ko implanter ndengwana, il faut comparaître ba peso document. Il a fait à mon angate mais à landanga kaka croire nanga na France na Belgique ndenge moko. Très bien. C'est-à-dire que nous avons un parcours discours na biso bato ebele bazo croire nango pe ba pesi biso. Est-ce que lelo yo moko zo regretter que tango zalaka avocat na misano liboso pour za ngoti lelo mais yambo to comme député bande ko bika malamu ata na misolo pe bakaba ko tamba malamu lolenga ko salisa mboko lelo po kenda liboso. Nyonso oyo sala malamu faut zalaka na politique opose à libanda politique non, c'est-à-dire que il faut lire, il y a des gens qui sont en politique par vocation. Au fur et à mesure je suis en train de me rendre compte que moi eloko moko boye eza katinanga ko bana na kota qui parle. Moi j'ai arrêté combien de projets na kati Assemblée nationale. Chaque fois qu'Along prenait la parole, bureau et autres tremblé. Rappelez-vous que j'ai été l'un des rares à prendre à partie l'ancien président Minako de l'époque. Bakanga bureau et parlement, administration pendant presque une semaine pour tout déposer. Rappelez-vous. Donc je n'étais pas n'importe qui. Ça dit que moi biloko bandako manipuler ba député et tikala ko zwangate et ko zwaka pengate. Moi mbongo na mutambola pe kuna. Et bon ba comportement moi ya bosoto andengwa nezala. Ezaka mo muki ezalaka. Mais ba mbongo ezaka pe ya mingi telem so 10 000. Bato baza ko se ridiculiser mingi na politique ya lelo na eloko moko ya malonga te. Mingi. Na la Kabila ndemo mbongo penze bandako tambola. La corruption lelo ezalika. Bon corruption à l'époque wana ekomaki institutionnalisé. Ce sont les chefs de corps qui étaient les parrains même ya ba institution ya corruption. Très bien. Et ce sont ceux qui sont de grands conseillers qui parrainent même cette entreprise ya corruption. Dans une déclaration il y a vendredi le 9 août 2019 pardon. Oloba na qualité na yo ya allié inconditionnel à IDPS.
olobaka boy nazotanga yango oko réclamer poste ministériel pour le compte ya balieu ya IDPS puis olobi yo moko nde ozali le seul candidat valable sur le plan ministère. Pourquoi seulement yo? Je crois que c'est une déclaration à jeunesse à Grand Équateur. C'est comme Bali à IDPS. Il faut en rappeler. Je me rappelle, non. Je me rappelle de cette déclaration. Non. Je me rappelle de cette déclaration. Il faut en rappeler. Et là, quand Bengi en Bali à IDPS, ce qui n'a pas se tromper, les pères de ce qu'on appelle les alliés de l'IDPS, c'est l'Isanga. Hier, on a créé un mot. À l'époque, il faut rappeler que les politiciens belé na tango wana banda côté pas ce qui dit. Même na résidence na Kokota, c'était pas donné à n'importe qui. Parce qu'avant Kota, il faut se rappeler qu'on a réellement un homme qui combat dans le sens où Tshisekedi alingi. Les autres étaient dehors. Mingi lelo bazana katia balié na moni bango ndenge lisanga zo yamba banga moni bango. Na moni bango. Rappelez-vous que en 2011 tango caméra zaï candidat kengo zaï candidat bisonde butu ti 3h du matin na ba président Martin Fayulu to kende ko sala na Betani non awa ni na bino pembe na ifasikoni Fatima to sala déclaration que toute tendance politique confondue to désigna Etienne Tshisekedi comme candidat wana disanga zaki président ya ni na biso bano bengango soutien. Non, pas soutien. Forces acquises au changement. Voilà. Hier, Moutazalaga président. Tout ce qui se faisait, tout ce à Lunga était présent. Dans l'élection en 2011, tu vois même taxi. Ngana président lisanga to tambola lango tozo kumba bato moko to yana bango pas président Etienne tiba 1 heure 2 heures nous on était là. Moi, j'étais présent dans le président Lissanga. En fait, en réalité, Lissanga, c'est un tshisekédiste. Mais ce sont des circonstances qui ne sont pas vraiment politiques. Mais en lui, c'est un tshisekédiste. C'est un tshisekédiste, Jida. Bon, basé belé à Isaka, même Bamoussou Bazal, le Lonabiso. Ça dit, le tshisekédisme, au cause à notre tshisekédiste, mais il n'est pas de l'IDPS. Comme Batumoussou Bazal, l'IDPS, Bazaba tshisekédiste était. Mais ils sont des l'IDPS. Tshisekédisme est comme le rôle à idée. Bato nyonso ba croyant na valeur. Oyo Tshisekedi a prêché. Bazana kati ya groupe wana ba tshisekédisme. Loyauté, discipline, conviction politique. Pour affronter la réalité sans kobanga. Les autres personnes makasi lokola na ba discussion nyonso yo zala kande ou réclamer na kombo non, c'est-à-dire que ce qui est totalement vrai, n'a profité na awana fongo la parenthèse. Il faut que tu pèses un combat politique, place de choix, na kati ya société na biso, na kati ya mboka oyo. Surtout le fait que le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, a fruit ya combat. Voilà pourquoi tu dois soutenir. Il est la somme, les résultats ya combat. Voilà pourquoi il faut te soutenir. Tout simplement parce que jeune nyonso ba tambolaga le 16 février 2000 martyr ya Église catholique. C'était en 92. C'est quelle année? Je n'ai plus ça en tête. Jeune wana bazaki pe na venir lokola biso. Bandima ba affronter la dictature ya Mobutu na tango wana. Est-ce qu'ils étaient des imbéciles? Ils ont crié à un combat. Ils ont crié à des valeurs que Mbokao finalement, il faut te céder tête, te libérer de la dictature démocratie et quota. Ce qui te repère sa combat placé na kati ya réalité politique et la question que ma génération bakoya bako comprendre soute que il y a pas de la valeur quand on mène un combat politique. Tango bato ba bundi politique mo ba résister na ba pression na ba corruption, il faut que république ait honoré bango. Bato wana baza bato ya ko respecter bango, ya ko honorer bango, surtout ba jeune na ngao ya IDPS, tout simplement parce que ba sala misala tango mosusu bato mosusu ba okendo stima corruption mais bango baloba non. Na à ce titre là d'un combattant na revendiqué pe nazo revendiqué que j'ai le droit ya kozala un ministre de la République et je ne démérite pas
Parce que limbisa tika photo pour ça na to ko ka eza discours ya nation zo sala te ka eza mission. Mais oui. Yo banda ko miteka ka lokwana likambo. Na miteka. Te ozo miteka. Non. To koma. Mais c'est aussi un droit pour moi. Je suis mieux placé à kolobelanga ma. Ozo mi si go comprendre que ozo mi lobela. Tant on a bisa ko ba makambo ça lo baka ko mi lobela. Ba mérite mususu wana na mérite ya politique pose au poste wana eza normal. Vous croyez que je ne mérite pas? Te croire que na mérite? Vous croyez vous? Yonde moto lobate. Motasamba kata na maloba motasamba kana maloba yo bayebinga yo balanda ngai motasamba kana maloba te atelungi fundaka bato ba otalo na ndako so mérité exact na lobi boy na mois d'avril ya 2020 yo kendaki pa na bino na lisala ouais et olobi na bato ke mikolo ekoya o rassurer bango na population que ça la nécessaire pour que président Félix aille en Équateur exact ba démarche nini osali pour te Félix akoma na Équateur. Merci. Il faut nous rappeler que na lobby yango pe na kolobaka yango, je le dirai encore et encore. Na campagne électorale président Komayi na lisalata. Dernier président de la République qui a quitté Agnata Lisala, c'était depuis 95 ans maréchal Mobutu. Pendant 18 ans na règne à Kabila, Lisala était complètement abandonné et oublié. Comme si tout ça Kabila problème particulier. Et l'Équateur en général. Batikala comme on a président, aucun plan, même nini oyo eloko ya mikolo euta yoleka wa nini 100 jours na lisala etikalinga sango même l'Équateur en général. Et comme ikunate motomoka ya kokosa te ke na Équateur biloko na koma 0. Yo moko sala ni Équateur. Bon ngano sani. Yo na lisala yo pas na bino na lobby yo sala ni s'il vous plaît. Autour na un citoyen ce qu'il peut faire. Na ebiso o ngana sala bazar moi ba jeune na biso ebele na futeli bango minerval ba fu ba sa classe na zwa na cabinet na ba komisa bango ba avocat ba ko mata 22 na à partir na o ngana o sala pona bango na ebisa bango moni ndenge na sala bo sala pe pona baninga. Ça c'est déjà quelque chose de très important na vie ya moto kuti mutu a futeli yo minerval aussi si université. Bon, est-ce qu'il faut faire une émission pour nous Tengana zana un instant. Bon, la réponse c'est le soir qui détermine les origines. Oui, voilà. Moni ba veste ozolata wana kisasa. Mikolo ekoya, faut me mabano yo boti na mboka. Ba na mboka tata. Bakola la wapi. Bon, réponse nangai eza que nazana obligation. Ya osama kambo yo sala. Peut-être na bandi déjà au sala. Très bien. To lancer opération Tonga pa na bino. Et wana na encourager parce que na Nigeria si tu es grand na capitale zala pe grand na mbokano. Très bien. Ça c'est une bonne chose. Opération Tonga pa na bino. Bandeko nazana moral au-delà de toutes les attaques au bato bako ko sala nazana moral. Et j'assume na ko renoncer te nazana moral. Na yebi eloko nazo sala tango nimbo ki mambango yokana na mabaku na yebi eloko nazo sala na yebi eloko nazo sala nakendaka na bandundu soko longwe Kinshasa makambo nazo ba politicien tika lolendo za na ngwana Kisasa toyebani musalo komi okamata bana ozo memaka bango na Dubai ozo mema bana na Canada ozo ke na bana na vacances bake na France na ndimi na Suisse na Chine na ndimi okomemaka bana pa na bino na Kikwiti jour nini okomemaka bana na bandundu jour nini okomemaka bana pa na bino na Lisala mokolo nini okomemaka bana pa na bino na Chiela mokolo nini poyo moko tato ozoka soni pa na bino ozoka soni okolate bela ba veste na Kisasa bako bengo honorable bako bengo président ya parti politique bako benga yo ministre tondimi yo mais epa na bino moko ozana soni ya komima bana nayo nake na bandundu soki okomi na mongata soko okomi na mongata ezali esika oyo Kisasa ekangami ekabwani na bandundu ozwi loboko no ya gauche okota nzela ya makolo pokoma na bandundu ba village eza ebele plus de dizaines ya ba village okuta ba Kinzono okokuta Muliono okokuta ba Kinsele Fumukentu ba Kabanku Bishala Itumba na Ngwaka Nganda Bangala Bishala okokuta ebele ya ba village tango okoma na mai parce que pona okoma na bandundu ville il faut leka na mai rivière Kwilu sangani na Kasai pona okatisa bakatisa ngo na bak ngo pere moko ekufaka
Bandundu bomonaka na bandundu ezaka na vélo na moto comme moyen de transport. Moto na bandundu eza 500, vélo eza 300. Makambo na zolo beza vérifiable. J'étais dans le bandundu. À peine ba komi kozala ta na 4 salles de fête na bandundu. Chambre froide kozala ngomi baleto misato aminene. Morgue bazo tongati lelo. Bandundu ville. Bato bazala ba village on atangi ya Bakabanku, Bishala, Moliono, Banganda Bangala, Bikotikala. Nanu ba mona courante, nanu ba mona maite, ba ebi pe téléphone te. Pour réseau ezala te. Na bandundu. Bandundu wa Muzitu, bandundu wa Fayulu, bandundu wa Kizenga, ya Olivier Kamitatu, bandundu ya Kinke Mulumba, ya ndenge na ndenge. Batu nyonso wana. Soki mutu oyo avandi na coin ya bandundu oyo na nzela oyo na expliquer bino. Moto wana azwi liwa na minute oyo akufi akeli felo azwi lola te akeli felo moto wana kokamwa li felo te po biloko ebele ali felo so amonaki na se ya moi. Mais alors bandundu, vous avez eu la chance d'être au pouvoir, vous avez travaillé pour la République, mais vous avez oublié chez vous ceux qui na République bosali le côté bongo pas na bino moko. Les gens vivent comme des animaux. Je dis des choses vérifiables. Ceux qui moto azangi mai azangi courant, moto azangi nzela, azangi téléphone, biloko ezali ba besoin priorité, azangi hôpital, azangi école, nako tanga bamboka, ezali vérifiable. Nzela wana koko sala ngo 3 heures mais bato ba obeta 2 semaines, makambo na zolo beza vérifiable. Moto aboso ki akufi akeli felo akokamwa li felo te, po ese amona ki li felo nda mona sa, amona bendis molile ezalaka, ma ezalaka te kure ezalaka te. Et il y a des leaders qui sont sortis de là. Opération Bongisa Ipa Nabino. Ça peut vous faire mal mais je suis obligé de vous le dire. Je suis obligé de vous le dire. Mobutu est déjà parti. Kabila a fait son temps, il est parti. Bien que misère Otozan aussi, Kabila avait fait quelque chose. Tshisekedi qui aujourd'hui pouvait aussi ajouter, ainsi de suite, continuité à l'État. Mais ce n'est pas le cas. Quand les politiques arrivent, c'est de là qu'on va parler de stratégie géopolitique. Si j'ai toujours côté nango yangwana. Quand avant cela, talana n'est pas na bino na mbandaka. Na lisala. Otala hôpital na lisala. Otala mbetu na lisala. Maternité sika mwasi azako bota maternité. Bota la mbetu. Ezana lisala. Lisala. Et puis c'est le grand Équateur. La situation là que nous coûtons presque tendu à territoire national nyo swezali. Mais bozo kabolaka pouvoir géopolitique. Pour quelle fin? Makambo nyo sonengeza. Nyo sona bozo mona. Ba école, c'est la même chose. Les gens vivent dans des conditions infrahumaines. Oh moto akoza na ngote. Mais ba prêtre na bango nyo so bazanga na kisasa. Ba kenda ko kosa bango na campagne. Ba pesa bango ba voix po bazongao. Peuple asala bino nini? Continuité à l'État. Moko na moko asala na parcelle à pouvoir au ba pesier. Ata longwe ba o ba koya ba ko continuer ainsi de suite 10 ans, 15 ans, 20 ans. To kobeta lisolo mosusu. Mais na mbandaka na ba mboka ebele ya kati bato ti lelo ba kolata makasa wana ebiango bilamba ezate eza epana yo. Bato balata makasa ti lelo. Bato ba ko sokola bilamba na savon ya mai ya paipai. Bato ba na savon te. Na epa na biso na lisala ba nyama bazo bima na aéroport. Nyama. Po avion ekitaka te. Nyama ya ko fete ko beta tour na aéroport. Bota l'aéroport à Kikwiti. Là que ça bango na Kikwiti, tant on a komaki na Kikwiti. Tant kaka avion kiti na Kikwiti, bana mikie baye. Ba ko tala bota tourisme et avion na aéroport. Bana ba koti pena na kati. Et ça là qui passe. Suivez quand même cet élément. Il y a Kikwiti, toza kozonga. On va prendre Ndekwalonga, to expliquer d'abord décentralisation. Na makambo ya géopolitique. Avantage nini memi na mboka na biso, désavantage ezali nini. Avant to koma na mambo FCC na cash. En image, j'ai été à Kikwiti, TVza Radio T. Incroyable mais vrai, plus de 200 érosions menacent la ville de Kikwit dans la province de Kwilu. Plusieurs maisons ont été emportées et des routes des desserts agricoles coupées en deux suite à ces érosions, comme c'est le cas de la route de Kazamba, qui est une route d'une importance économique capitale qui va jusqu'à la frontière avec l'Angola. En conséquence, plusieurs familles se retrouvent sans abri et cela sans assistance aucune de la part des autorités politico-administratives. C'est ainsi que devant les caméras des Bossolona politiques officiels, la population de Kikwit demande au chef de l'État de s'impliquer dans ces dossiers. Nzelo lokola bomoni yango kaboli biso moye to kende église ezate moye bana classe bakatisa ngambo kuna ezate kolongwa na nzela ate toko sala 50 km awa
bato ya ngambo na ngambo bokokutana te oyo kuna ndako na ngambo tokome bato ya bafasi vraiment moyen eza te tomeki na babeshi leta libulu ezali moke esimbi te awa pena leno nzoto elembi nango tozotalaka ndenge eza na kokende ti na suka soki ezokende ti wapi toyebi te mais oyo nanu eza route nationale route principale oyo eza na boulevard bakotisa yango te soki otali eza na bapoto oyo mobutu atika oyo eza ya kala soki otali ezosignifie deja eno toza na route nationale batalela biso nzela oyo soki te ekosenga eno totia nefice limite na barrière bato ya cité batikalaka kuna biso mpe otikalaka biso koto mpo tozomona te eza commune ezoliesa soki ozoka bataxe bazofutisa wana na commune mpe regrete mbongo wana ezokende wapi bato nyonso bakoma balocataire awa lupango ezalaka kuna nyonso balupangu na koto tokoma balocataire tala nano awa epa na biso yaya na biso asalaka na isen bon tala makambo amona akoma locataire alongola ndaku akenda kofutela omoni makambo ndenge eza. Les autorités compétentes sont appelées à intervenir d'urgence pour épargner leur vie étant donné que la vie humaine est sacrée. Incroyable mais vrai, en plein 21e siècle, plusieurs écoles de la province de l'Équateur dans les territoires d'Inguende sont dans un état de délabrement très avancé, comme on peut le voir sur ces images. Les élèves sont d'abord obligés de parcourir de longues distances à pied suite au mauvais état de route pour arriver à leurs écoles respectives. Comme on peut le voir sur ces images, ces élèves étudient dans des salles de classe couvertes par de rameaux par manque de bâtiments construits en matériaux durables. Pire encore, dans une province dont la richesse principale est la forêt, ces écoles manquent même des bancs. Quelques responsables de ces différentes écoles lancent un appel aux autorités compétentes de leur venir en aide car ils font face à plusieurs difficultés d'ordre technique et matériel. Les 5 km mosika. Dès tout ça l'initiation to sengi na bakondi coordinateur a melbiso école ndé via souffrance to zomona to zanga possibilité ya kostia na bandele yanga to sengi na bindo bakondi ya leta ke bochi la biso manjanja botongela biso ba bureau makamalamu ba ban école et pe bo mécaniser ba enseignant ngai na ba enseignant so to satisfait éducation ko zala malamu toujours senga ke bana bazala bien préparé pour que ba prendre ba responsabilité future tant que baza kozala bien préparé c'est comme si toujours empoisonné bango et lobby na lobby et kozala nini. Les enseignants de ces différentes écoles affirment ne pas être payés depuis la rentrée de classe au mois de septembre 2020. Depuis Mboulé Bandi. Non, mais Mboulé Bandi na mois de septembre. Siko ndenge za tisko na bafuta mite. Siko ba vivre ndenge nini. La jeunesse est l'avenir des demain, dit-on, aux autorités compétentes de ne pas seulement se concentrer sur la réhabilitation des écoles de Kinshasa, alors que les conditions scolaires deviennent très médiocres dans plusieurs provinces de l'ERD. Opération Tonga et Panabino, au Moni quand même Équateur Passi, les loyaux, Kabila tango a géré, mingi alaki ceux qui ba comme na partage à pouvoir, moto bandundu ba pesi moto moko ya bando ressortissa ya kono. Équateur ba pesi, bino Équateur bozu bato ndenge na ndenge, o ba leki na ko tanga ba kombo ayo moko yebi bango boleki ebele. Géopolitique a apporté nini na développement du Grand Équateur. L'élo Équateur les autres se retrouver dans position nini. Solution il faut tozonga ka na géopolitique. To lo lenge muso akosala makambo yo en tant que leader ya parti politique au monde. To banda diagnostic. D'abord il faut na remercier yo mingi na ido zui ya koyebisa bandeko surtout bobo sa politique tonga epanabino. Il y a des gens qui ont bénéficié tous les privilèges de l'État. Pour na bango moko et suki kaka wana kisasa na bamboka na bango okoyiko ndimate ke X a été ministre pendant 12 ans. 12 ans ministre tient nourri na mamelle de l'État. Oyebi ko somba ba unité te. Équateur sous la Deuxième République
Malgré que Mobutu azaki moto ya Équateur, je peux vous avouer le même comportement ya bactère politique na tango wana ezo continuer tilelo. Quand on est en fonction, on rassure, on s'assure pour sa famille et on s'arrête là. Le reste est talibangote. Bato ya mentalité ya Bangala, soka bali mwasi moluba, il préfère servir babokilo nae ke bandeko nae. Landa nege biso zalaka. Ce qui fait que bao bazwa ba fonction mingi, ba serva mingi côté ya ba belle famille na bango. Biso moko to tikala sima. Sous Kabila, l'Équateur ezaki ata na considération te. Et Kabila s'est servi mingi na moi ba riviste politique. C'est-à-dire ba opportuniste. Et Équateur azui bango. Oba koyi koza na pouvoir te ya ko revendiquer to le pouvoir d'initiative à ce qui concerne mboka na bango. Ba ONG mingi eza na est na Équateur ezate. À un moment donné mboka lokwa lisala ba banda isu ko reconnaître que Kabila zaki président. Tinenga kenda akoma pe kuna te bango pe bazaki na besoin na ite. 18 ans. C'est-à-dire ba bosana que président république azala. C'est dans ce sens-là peut to senga na président Félix. Amegana obeta turukuna. Abeta na oturukuna. Tokei kolobela ekuna. Ya koma ikuna te na campagne. Mais biso to lobela ekuna. Abeta na ope turukuna. Et osa mala. To bana pasi kuna. Na lobi na yo ke degré ya souffrance. Ça dit bisika mosusu kutu kuna même ma vie est compliqué. Même ma vie est compliqué. Ça dit que enclave moko eza na niveau moko grave. Nzela te maite courante. Wana kute koma quotidien ya bato ya Équateur nzela te c'est presque partout na Congo mobimba. Qu'est-ce que géopolitique et memi? C'est vrai en termes d'espace linguistique, 4 espaces linguistiques, les Lingala, Swahili, Chiluba, na Kikongo. De manière équitable, il faut représenter 4 espaces linguistiques basala. De manière équitable. Le fait que tu appelles na tribu et belé na Congo, il faut quand même que tu na chaque tribu moi ba fils na bango et que ça un peu moins malamu. Mais seulement bateau bazwaka bango en termes géopolitique va servir non seulement que va servir mbokate, même dans l'espace politique na bango wana. Va servir en hôtel. C'est pourquoi biso tozo plaider une nouvelle génération politique. On doit mettre fin na règne ya bato wana. Par exemple en Équateur, je crois que tous ces vieux là bazai sous la droite bazonga na gouvernement. Batika génération mususu. Basala nano. Basi basali tomoni bango. Tous ces opportunistes politiques bape manano. Génération mususu eya nazolo baka pona ngaite ba musu bazali, mais je ne peux pas venir ici pona loba pona batu mususu, il faut na banda loba pona nga. Je me sens capable d'agir positivement na kwena ngai et puis pour la République. Je l'ai déjà prouvé pendant mon mandat dans l'Assemblée nationale. Ngana koma Nord Kivu te, Sud Kivu te, mais les gens m'appelaient à 4h du matin parce que banda ko yoka longa zoloba. Ces gens-là m'appelaient. Aujourd'hui, il y a des aspects positifs dans la géopolitique, il y a des aspects négatifs. L'aspect positif, par exemple, net lelo. Sokotali configuration en termes d'institutions, les équilibres et pouvoir en termes d'institutions nationales, il y a un déséquilibre. Le Grand Équateur n'est pas représenté dans l'institution. Na Kasai, tozana président de la République, na espace ya Kikongo, tozana Mboso, na Assemblée nationale, na espace ya Est, tozana Premier ministre, mais c'est encore un autre, il y a espace de Est à ma président à l'Assemblée nationale. L'Équateur n'est pas pris en compte. Il faut tout le banaba vérité. Quelqu'un m'a répondu, quand on a l'équipe de la chaîne Mobutu a été président à 30. Est-ce que Bino, nana ebsa Bino que ceux qui ont combattu Mobutu Zaïka bato à province Mosusu, même bato Équateur, rappelez-vous que na Gemena, Babimi Saka tombe ya maman Mobutu batiango na aéroport, Mobutu azwango. Est-ce qu'ils étaient des autres provinces? Non, bazaï bato Équateur. Et aussi nombreux ont suivi les œuvres de la Deuxième République et ont condamné. Mobutu est né à Lissala, mais Lissala est pauvre.
À l'époque, tant que rébellion est commis, bakanisa que l'isale za soki mboka nini, rébellion musée, tant ba commis na aéroport l'isala ba moni, il y a babi que personnalité moko azaki na katia na boya kolala l'isala. Politicien moko ta yaka na l'isala, ala la bazwaka basuki na aéroport ba keipa. Place à kolala les athées ni hôtel. Et loko ezate. Azate. Askaris na libumwazo esika kolala. Dans le géopolitique, ils apprennent à consolider les aspects positifs, les aspects négatifs, et puis ils allient. C'est pourquoi je plaide ici que l'Équateur, le gouvernement est représentatif. Je crois que l'Union sur l'Équateur est mauvais. Il y a de bons éléments. Biso baoyo, to sali combat, il y a opposition. To tikala jamais ko trahir. Les opportunités de trahir, tout le monde a. Jamais tout le monde a trahir. Nous avons assuré nos convictions. Alors, ce qui représentativité, vous allez assurer, et vous allez un peu un déséquilibre par rapport à la constitution, l'architecture, il y a l'institution nationale, même le gouvernement central. L'aspect négatif, il y a représentativité. Ça dit que décentralisation, soit, il y a une idée malade. Pour rapprocher l'administration n'a pas administré. C'est pourquoi on a profité pour nous le to zongela ba idée Mobutu azalaka nango ya kala. Parmi les meilleurs gouverneurs ya Katanga azaki Mongala. Meilleur gouverneur ya Grand Kivu azaki ya Bakongo. Pour eba ke azaki na aspect positif nango. Mon papa qui sa utayi ko kufa biso pe à son âme. Comte de Villa Kikanda a été élu en 2011 na Kivu. Alors que tango yazayi gouverneur génération ezalaki o ezalelo bayeba ki était. Mais bayoki histoire que tala moto ya sala bolamu na Kivu ba voter. Tala avantage. Aspect où il y a ba ressortissant ya Manono yende gouverneur à Manono. Et même et amplifier tribalisme et baby simboka na niveau monge to koma monter. Il faut qu'on annule ba réforme koya. Surtout na kati ya na ministère ya intérieur, na ministère ya justice. Il faut qu'on travaille de sorte que ba réforme kenda ba député provinciaux bazala supprimer, gouverneur bazala élu na suffrage universel et soit à défaut le président nomme le gouverneur de manière que bazala suffisamment contrôlé et na nomination ana pas de ressortissants. Vous êtes na Mbujimai, ba nommé yo kenda gouverneur na Équateur. Vous êtes na Katanga, ba nommé yo kenda gouverneur na Bandundu. Cette façon de faire est qu'on renforce l'unité nationale. Ce que ça na valeur Mobutu atika na Congo, eza unité nationale. Oyebi ke makambo elekaka na Kivu, moto aza na badolite esa le passe. Lokola azo vivre yango. Mais parce que sentiment wana ya biso ba Congolais de se sentir unis, un seul et même peuple. Et où t'as quelque part. Et ça, il faut continuer. Il faut pérenniser le combat. Exact. Nazozonge pas non ça la moi mise au point à 3 papiers. Ne maintenez pas rigueur. Prenez-moi même 5 minutes. Je vais terminer avant de revenir. Nandeko tout ça long total quand même denga komara na lisala ndenge batu bayambaki eza quand même malamo. Kasi peuple azali konyo kwama. Tango régis des ozo expliquer biso que to zelana no anatanda to kanga motema. To melaka maite to yebi ke mai eza pasi mais bo melana no te. Beaucoup faka na tanda. Titango na kozongisa mai. Yo za déjà régis des OP au boy na yoko démissionner culture ya kotika ke na kokite bacha moto mosusu ezalité pe ozovanda kimia ezovanda pe kimia lelo kozanga mai na kozanga courant na embouteillage na Congo et komi ba démon moto azo sambela oyoka na prière bako buka bikiko pona molimo embouteillage mokolo bako bala nzambe sala embouteillage ezalate embouteillage eza démon te eza likambo ya moto a respecter botonga ba voie secondaire moto a respecter code de la route ikambo le kanango malamu bisika nyoso na bamboka mindele embouteillage pe ezalaka ka embouteillage ya buzobo ya biso ezokomi démon te zande bato comportement ya bato okobondela pona courant kolo na tiki nyoso na maboko no même courant ezanga te za la 24/20 okobondela pona courant papa okeza droit na yo eza droit na yo courant na mai mais tala niveau to komeli yo peuple oyebi kaka ba droit ya kofutaka soki ba devoir ya kofuta kasi ba droit no mokoza koyeba te e biloko yango tozomona ngo ka boye makambo ekomi nango normal pasi ya population ba komesa na bango soko lobi te yo koyi koloba te président sali 2 ans okoki koloba te te awa makambo ya président komi 2 ans te mokonza mboka zimboka 200 na 2 ans kosala nyonso te kasi akoki pe kosala ndambo
nanu akomi eloko ya zokana te mais azapeli so ya zalagite et sengeli to avancer mokonzi mboka sali 2 ans azaki na problème ya balie na ye maboko akokangama azaki na maboko libre te tondimi wana oza na raison yo moto expliquer bongo tondimi kasi mokonzi akoka komi sikawa ye moko tokozela courant tokozela mai tokozela makambo ya bongo na bongo ata kosala nyonso te mais bilembo oyo kopesa elikia na bato emonana population aza mobobe na yo te yende nzeta mino po bosakanaka na ye boya kokosaka ye. Mise au point à monsieur Deo Gracias Mutombo, Mwana Niembo, gouverneur de la Banque centrale. Yoga Basalelio mise au point, monsieur le gouverneur. Concerne. Mise au point sur votre avis au public sur la BIAC. Je viens de prendre connaissance dans la presse et les réseaux sociaux de votre communiqué du 12 février 2021 par lequel vous alertez les publics en général et les anciens clients, travailleurs et autres personnes engagées dans la BIAC sur l'illégalité de ma désignation en qualité de gérant du patrimoine de cette société et du manque de transparence de notre installation à cette fonction. Je me permets de vous adresser cette lettre de mise au point parce que vous me citez personnellement et c'est au fin de rétablir les vérités suivantes que votre communiqué a préféré passer sous silence. Je ne suis pas actuellement gérant du patrimoine de la BIAC du fait de mon initiative ni celle des actionnaires de la BIAC, mais en vertu de l'ordonnance numéro 183 rendue par le Conseil d'État en date du 16 décembre 2020. J'ai été ainsi désigné par le Conseil d'État en qualité d'expert, non pas pour jouer le rôle du liquidateur, comme semble l'affirmer votre communiqué au public, mais pour tenter de sauvegarder les patrimoines de la BIAC en attendant la convocation d'une assemblée générale des actionnaires de cette société devant pouvoir à la désignation du liquidateur. Le Conseil d'État m'a désigné intuitu, personne, et cette désignation n'engage pas directement l'Ordre national des experts comptables et ONEC dont je suis membre et non vice-président. Les conseils d'État ayant d'ores et déjà reçu notre requête en rectification quant à ces. La Banque centrale refuse d'exécuter l'ordonnance du Conseil d'État qui a retiré la gestion de la BIAC au liquidateur que vous avez désigné pour des raisons que vous connaissez. En omettant de mentionner les faits précités, votre communiqué tend ainsi à faire passer dans l'opinion que je suis un imposteur dangereux travaillant contre les intérêts des anciens clients, travailleurs et autres personnes engagées dans la BIAC, alors que mon rôle décidé par le Conseil d'État à travers son ordonnance ci-dessus, évoquer et sauvegarder leurs intérêts. Monsieur le gouverneur, vous n'avez pas besoin de jeter les discrédits sur ma personne devant l'opinion publique, alors que votre institution, autant que tout justiciable, dispose de tous les moyens légaux pour attaquer éventuellement les décisions du Conseil d'État, dont je ne suis qu'un simple auxiliaire. Au cas où la Banque centrale estimerait que la décision du Conseil d'État renfermerait un mal jugé, votre communiqué a été destiné et distribué au public. Je me réserve le droit de rendre public cette mise au point, tout en me réservant aussi le droit de saisir les instances judiciaires pour tous les propos diffamatoires que vous avez tenus à mon égard dans le communiqué précité. Veuillez agréer, monsieur le gouverneur, l'expression de mes sentiments distingués fait à Kinshasa le 19 février 2021, Jean-Pierre Fingu Siamou, Swami, gérant BIAC en vertu de l'ordonnance numéro 183 du Conseil d'État. Un criminel à la brigade criminelle de la Gombe, Mboa Suimboa. Le chef de brigade Pierre Massoudi, accusé d'association de malfaiteurs et extorsion de 75 000 $ appartenant à un sujet indien. En effet, alors qu'il est censé lutter contre les crimes de tout genre, le chef de brigade criminelle de Kinshasa Gombe entretiendrait lui-même une bande de malfaiteurs. Non sans raison, une plainte d'un sujet indien au nom de Akolia Visarabai Narabia à sa charge avec sa bande adressée au procureur général près de la cour d'appel de Gombe, avec ampliation au procureur général près de la cour de cassation, donc copie interceptée par Bossolo.cd. Incriminé
l'incriminé d'association des malfaiteurs et d'extorsion de la somme $75 000, les délais à lire dans Bossolo. Donc il faut comprendre ici, moto azali censé à Rubunda contre criminalité à Makambotali Bambongo, mais Yemorope a commis sous coopérant selon l'information au Bapesibisu. Et là, comme on a salama bakangi moto, batie nakata kasho, babandi ko traumatiser yé, bako la kaye ke so sale lo kote ko ta prison, toi to ko zongi so epa na bino. Traumatisme eleki mingi bako senga moto $75 000 et c'est comme ça que ça se passe. Pour naka na ye ba précision nyonso ezali na bosolo.cd boko ko zo yango. Biso to luki ko kuta na contact 0 et lo koto yo ko zoka ba menace na téléphone. Soko meki ko publier article, to ko porter au plainte tout ça. To publier déjà, to zo la plainte. To kenda ko samba likambo ezate po to baye ba politicien na ko bangisa. Makambo makila yango ezongi na on a traité bomoni lettre moko ko tambola na réseaux sociaux. Na bengi kuna na on a tra ba confirmer lettre wana. Monsieur Ossa c'est Armand, nazo zela oza président ba syndicat. Yaka ko yibisa biso qu'est-ce qui se passe autour de cette lettre. Il semble que José Makila, selon bango ndenge balobi, José Makila na 2018 tango azalaka ministre ya infraction, ya nani ya transport, asengaka azana tango mususu makambo ya santé pour motako za problème ya santé, sengela ki abima po azwa ba soin. Mais tango mususu akendaka te. Sikawa esengeli akende kozwa ba santé. Mais bango bazo accuser a utilisé lettre ya kala. Donc a saleli titre ya kala, misolo bima. Donc moto muso aliaki manga me 1900 la bato muso ngai. Donc akoki kozwa mbongo na kombo on a traité d'autant plus que na 2018 ya koma ino na on a traité. Arma yaka ko expliquer ngai po na pesi bango ba version bango ba lobi makambo na bango. Ndeko José Makila to kozela to koloba no likambo bango te soki opesi biso nzela te, opesa biso pe version de fenai. Po mingelo baka obengi biso te tout ça. Numéro to wana ngote to luki mais to jue sikate. Soki beleme zali ndeko sa soza syndicat, ndeko José Makila éclairer bato po batela bomoto na yo. Po lingaka mingi bomoto ne batela. Na pesi occasion so ko lekala bosolo oleki. Soki pe ko tinda moto pesa biso belema to bongisa ngonga yangoyo. Ngonga yangoyo. Yo lingaka mingi bongo. Botala ndenge ndeko bayambaki na lisala tout c'est alonga. Et pas naé. C'est le soir qui détermine les origines si on est fils. Suivant une image, tout ça kozonga. Bolanda pe élément ya remise ya ba brevet à Univers Group. Botala pe INPP, ces trois éléments tant que tozonga, tozo FCC cash pour terminer. À tout à l'heure. L'univers service que dirige le jeune entrepreneur Yann Mukendi a organisé le week-end dernier une cérémonie de remise des certificats aux lauréats du concours de bourse d'études qui a eu lieu en 2020 en présence de plusieurs hôtes de marque, notamment le directeur général de Bossolo Télévision, l'avocat conseil d'Univers Service et des parents de lauréats. Profitant de cette occasion, le patron d'Univers Service a encouragé les heureux lauréats à la prise de conscience dans la poursuite de leurs études dans différents pays de leur destination. S'en est suivi l'appel nominal de chaque lauréat et la remise des certificats. Faisant une pierre d'écou, Yann Mukende, directeur général de Univers Service, a remis un laptop à l'un des lauréats qui avait bien répondu à une question de culture générale posée par le numéro 1 d'Univers Service. Pour Yann Mukendi, il était plus qu'un peu rié de porter ses cours à la jeunesse congolaise avec l'octroi de bourses d'études pour l'émergence du pays. Vous savez, je suis de ceux-là qui croient qu'il faut donner aux autres jeunes des opportunités. Il faut créer des opportunités pour les autres. Et avec les relations que nous avons, avec les efforts que nous fournissons pour donner une bonne éducation à ce jeune, nous pouvons que leur apporter des opportunités d'aller étudier à l'étranger. Généralement, dans une maison que vous n'avez jamais visitée, vous n'allez jamais comprendre les faisabilités. Je demanderai à ceux qui hésitent de venir nous rencontrer dans nos locales, essayer d'échanger de vive voix et ils vont constater de même de quoi nous sommes à même de réaliser.
Présent à cette cérémonie, le DG de Bossolo Télévision, Israël Mutombo, a exhorté les lauréats de mettre du sérieux dans leurs études pour hisser haut le drapeau de la République démocratique du Congo dans le domaine scientifique à l'étranger. Restez sérieux. Ne blaguez pas avec la vie. Soyez responsables. Dieu n'abandonne jamais. Les autres ont sur la liste mais il y a 15 ans, 20 ans, la situation n'était pas la même. C'est question d'être sérieux, de savoir ce que tu veux. Mais Yann nous a facilité la tâche. Il a été un couloir de transmission, la voie par laquelle Dieu voulait vous bénir. Maintenant que tu vas voyager, comme ici, comme Yomoko, vous avez trouvé la chance de voyager, c'est déjà bon. Maintenant, le reste, c'est toi, c'est à toi d'être sérieux, de prendre le jour de ça, pour ramener la coupe ici. Et quelques parents et lauréats n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à l'endroit d'Univers Service et son initiateur. Cette organisation, vraiment, c'est payé en homing, peut être une réalité. Mais tu évolues tina suka lelo bazo kende to komisi nzambe pe to sengi vraiment na Univers Service ba kende musika. Pour ceux qui doutent, je leur dirais juste de faire confiance à Univers Service, de venir parce qu'il y a la prochaine audition qui est déjà qui se prépare et ils n'ont qu'à venir passer leur concours s'ils réussissent, ils vont faire pareil que nous. Signalons que cette cérémonie s'est clôturée par une prière en faveur des 6 lauréats avec l'hymne de Bossolo na politique officielle. Dans le cadre de ces enquêtes dans la province du Kassai oriental en général et dans la ville d'Mbujimai en particulier, les journalistes d'investigation Israël Mutombo étaient allés découvrir un bâtiment moderne de l'Institut national de formation professionnelle, UNPP en sigle, situé au numéro 74 de l'avenue Cathédrale dans la commune de Dibindi, construit il y a cela 2 ans sur fond de la coopérative de la Banque africaine de développement, de l'agence japonaise JOCA et du gouvernement congolais. Ces bâtiments comptent plusieurs locaux dont la direction, les différents ateliers et salles de machines équipées des ordinateurs peints neufs. À cela s'ajoute la salle polyvalente Maurice Chikuya, construite selon les normes pouvant contenir plus de 200 personnes pour diverses cérémonies. Ces bâtiments disposent également d'un dispensaire pour la prise en charge des agents et tous ceux qui fréquentent l'INPP pour leurs premiers soins en cas d'un souci de santé, excepté la formation des agents des différentes entreprises publiques comme privées ainsi que des particuliers. L'INPP assure également la formation des élèves finalistes en mécanique. Cet institut procède à la fabrication de pièces de réchange et des machines programmables, comme l'explique ici un des techniciens de cet atelier. La pièce, il faut pas tout voler. Mais les 5 présences, il y a un côté, il y a un peu de ça automatique. Autres en terrain, il y a une pièce, il y a un calé. Quand on calé, il y a un ici. Il faut rester là. Tout le monde a un matin pour payer. Pression pour payer, il y a un ça, c'est un des ascenseurs. En Mbujimai, nous avons qui n'a structuré l'ascenseur, c'est l'hôtel Gloria. Le Mbujimai, mon ascenseur, ils ont un placement. Pas la Gloria. Gloria, un hôtel. Pas la placement. Donc, si on a un ascenseur, les années dans Mbujimai, il faut que la Gloria. Ah, on y a un peu. Après la Gloria, attendez, il y a un ascenseur. Comme on a besoin pour qui là? Donc, même la Gloria, vous en avez un ascenseur. Ça, c'est la poinçonneuse qui est là pour fabriquer les entailles. Les entailles est là. On se demande comment des machines ici sont arrivées ici. Il y a des entailles. Donc on met avec les crics de remorquage pour amener des histoires ici. Donc, ça fonctionne. Donc c'est toujours avec le pédale et autres. Donc tel qu'il est là, j'ai déjà mis la pièce là-bas. Et je vais couper. Et je vais faire voir la pièce qu'il a coupée. Ok. L'INPP Mbujimai, comme celui de Kinshasa, assure toutes les formations techniques
et bureaucrate dans un délai de 9 mois et 3 mois de stage professionnel. Il a déjà diplômé plusieurs promotions. Devant les caméras de Bossolo na politique officielle, le directeur provincial de l'INPP Mbujimaï, Claude Simboyo, lance un appel pathétique aux parents de la ville de Mbujimaï de venir inscrire leurs enfants pour le développement du pays. Mikolo kocha mbongo mingi na ba société comme passe. L'idéal est comme que bala que ça va te misala, ba to on va que la sco misala. Donc INPP a 2 volets. Azo renforcer ma capacité à entreprise privée, azo peut former ba to ba to na base na makoki à ko la paix entreprise d'abord pour pas appeler na misala. Donc eloko ande tozo bunda mingi pour diamant yo mortalité. Diamant ezalaka, diamant siko ekomi ya luka luka. Oh mutabo za na mbongo na ye. Olé à faire un pamba, alors que l'année n'a pas l'entreprise, n'a pas géré bateau. La seule entreprise a compris au-delà de diamant parce que l'entreprise on a et le PCP Bomingo. Au chef de l'État de nommer des personnes compétentes et dignes de confiance dans le gouvernement de l'Union sacrée comme dans les entreprises publiques afin de maximiser les recettes comme le fait si bien Maurice Tukuya Wakaimbi. Alors Tokomina Souka, Ndeko Toussaint Alonga. Tozeli Mikolo Bele, finalement, Premier ministre, à mon anniversaire, a bandi consultation d'engue touti koloba. Ba pesi elenge. Tobaki mingi bako pesa mikolo, potona nana ki penza mingi na mikolo. Kotala mbuta kizenga, oyo molimo zope manakimia, tokamati ndeko pepe ilunga. Ilunkamba oyo akei na ndenge ya mabe, maki penza na ndenge ya soni. Kasi lelo ba pesi elenge. Omoni yango boni lelo kozwe elenge. Elenge ngona maloba na ya lobi na gouvernement na ya zo bunda pote bilenge pe basi mibali bazala pe na kati. Mais loko yango pe diviser classe politique. Pour na bato mosu ba moni baza na besoin ba stagiaire te na moment où Félix Tshisekedi président de la République akoluka bilombe pour na kobikisa na 2 ans o etikali. Ba misu ba lobi bilenge pe bakoko sala po bana mike babetaka mona mikolo pe babinaka. Likamango moni yango bongo pe amibale likambo ya priorité. Parce que awe singeli to la premier ministre kakosala nyonso te. Soki albia kosala nyonso azokosa bato. Donc to la kisaye ke akoki kosala ndambo o ekoki ko pesa lisusu makasi atikala na mitu ya bato. Nini ekoki kozala priorité lelo eu égard ya réalité politique nyonso za nango yo moto maele ya kala na ensemble bimisa biloko za nango. Merci. Topesi d'abord nano longonya na nomination ya premier ministre ya Sika. Tozo kanisa ke jeunesse nae o eza incarné na ba énergie à remettre en la contribution pour na ko avancer misala ya gouvernement. C'est vrai que pour les uns bazo kanisa ke ba jeune baza ba stagiaire ezal penza solote. Il y a des jeunes extrêmement expérimentés, très valables kollegana ba mikolo. Mais le gouvernement est moi mélange FCC. Oui. Mais le problème na mboka na biso surtout na makambo tali gestion. Eza pena problème ya âge était ni mandefu ni suki ya pembe. Eza problème ya sérieux. Banda 1960 tile loyo mboka connaître mingi baventurier politique. Mingi. Et puis malheureusement baventurier politique en wazaï pena âge avancé. Malheureusement. Ce qui sérieux Zali, le premier instant, premier tempo, il y a gouvernement, on doit sentir chaleur, il y a changement. Bato il faut, et si quand on se monte à Zali, à mon appel que garde fou et Zali, tozo kenda vraiment direction, na isika to mesana o kenda te. Le premier moment. Problème est sérieux, c'est un problème qui prend vraiment en tenaille tous les Congolais, 3/4 ya ba Congolais. Sérieux tozangi yango. Na ba institution nyonso. Sérieux eza problème o tozo souffrir nango makasi. Ba mboka ebele ba uta na ba difficulté plus grave que ya biso. Ba tia moi ton ya sérieux ba kenda liboso. Chine o tozo envier lelo. Soumao a imposé moi sérieux na moi discipline makambo efungwama. Toza na besoin ya gouvernement. Kaka na bato bazana 22 députés to 50 députés mais des gens sérieux. Naza d'accord te. Quel que soit le nombre de députés aux anango, au longo na point X, au commun na point Y, au bout il y a une semaine, aux sérieuxté pour nanga. Il faut savoir s'assumer la politique. Au salakina Kabila, Kabila a échoué, na yopo échoué.
Félix n'est pas là pour purifier les gens dans leur mentalité. Tokoyamba bino, mais nous devons être sévères vis-à-vis de Nabino. Il faut vous reconnaître yango. Parce que les problèmes est assurés dans la gestion et ça problème. Parce que pourquoi l'idée, tout que c'est dans le gouvernement de Moutakozwa moi et loko. Comment voulez-vous au bout d'une année moto à outil locataire à Kotonga Villa il y a $1 million, $2 millions. Est-ce possible de? Il y a beaucoup d'assurés. Est-ce possible de? Vous devez... Non, non, ça dit que même Yanganga ou Melakamoa. Ça dit que vous voici une villa na Gombe, aux yeux comment? Nous sommes à moi Crisus. Et voilà pourquoi tous qui m'embangent na kati ya gouvernement. Mais ba musupe bazoya pour bazana ba talent ya ko servir à mettre en haut. Est-ce que ba musupe ba outil FCC ba ko zalate ba pe sérieux mettant mais na boite le sérieux outil ka na bato ba outil une opposition na kati opposition pe ba aventurier bazali. Ba banda ko lia mbongo wa Kabila tout en étant opposant bazali. Ba banda bazali. C'est Kabila peut-être à fungula monokona lo bate moko Kabila ko lo ba galoba mais bato musuto Hollande on ambeli. Est-ce que 2 ans où etikali openza Félix Tshisekedi ya ko s'en sortir yango na lobi ko lo ba fuate est-ce que ozo ko sanga makambo fuate problème yango na lobi egal ya ba ndiso yo awa eza makambo fuate awa eza makambo ya sérieux nazo insister na la langage mozute soki sérieux ezate to kusala kaka lolenge moko to critikaki sentiment wa ezate complaisance ezate to pona bato ya malamu déjà actif intelligent compétent mais doublé également na dose ya sérieux discipliné bongo priorité kozani priorité eza koni na mboka oyo situation tozanango question ya est ya guerre eza priorité de priorité parce que mbongo ebele eza englouti kuna mbongo wana ko servir na makambo susu mais tant que la guerre est là donc toko continuer ka konyokwama totia makambo ya guerre na est pendant que tosa la guerre totia également makambo social koyeba ke bato bana besoin ya courant koya wana émission na limiter mo na place commerciale courant zakita oyebi ke biso sa ina limiter na ta 6 mois na ndako na tosombaka mai na zui même décision au sala forage na kati ya lopango na sombaka mai mingi na alimentation kin marché eza 5000 francs na bido pour sokola 10000 francs pour sokola awa na limite en plein limité donc tu as un problème sérieux discours nyonso tokoyi ko tenir ba excuse nyonso tokosala moto ana nzala awoyo kote très bien awoyo kote moto yo mwana ne ba bengani ye azofuta yete azoko futa mwana Minerval te akoyoka yote akotikala ka pe jamais ko za d'accord c'est-à-dire que na nyonso il faut imprimate ya sika premier élément imprimate ya liboso est assuré bato to kopona bato mosuto moni bango qu'ils ont déjà échoué ata yena ba député to tie na no pembeni lo papa pona bato mosuto na kati ya lisanga na yo o ba ko ya yo pema nano. Ah, ce n'est pas parce que Osaka va défiler na combo à président, ou l'équipe Boujima, ou l'équipe à gauche, à droite, au comique au tambour na province de la Xique. Té. Au mission messana na style wana. Ozaki na Kabila longo kei koto yozongi koto. Té non. Tika la kape sur place. Zala kape bon moto pe kambagabino. So bon moto zangi yango. Oyebi moto aza le plus dangereux za moto zanga soni. Batata mosusu ba na sonité. Il faut yoka soni et loko no sala commentaire nini bana ngai ba oloba les voisins et les autres wa tala biso très bien tokomi na suka wa bato silisa boy pototo mo wa boko sadi akopesa lité na bato mosusu pe balekisi ndelo politicien mukolo tata mazame aza molaso na politique molaso aza chel me ya politique ba molaso ça dit mo la vena moto ala takabilamba aza mokolo aza monene aza molai tout ça mais aza molaso na politique ya ala la kate awa beleli awa beleli awa beleli awa beleli et tamboli wana ils ont intérêt à peuple te besoin pouvoir na géopolitique kasi bokabola yona mwasi na bana na bande kwa mwasi na bande kwa bana lisanga ya bato bakumisaka yondo pesa bango pouvoir mais ozwaka pouvoir wana na compte ya peuple nzamba kotika bino kimia te oyibi mbongo ya l'état
au détriment ya bato bana no bakosilaka makila yo ozotoka ebele me bana bakobima kaka bana moko yo ozotuna mwana na ngai to ya moto mosusu mabe ekotiko te bato baolela na kombo na bino bapoliticien. Félix Tshisekedi aza nzambe te azobe moto nzambe apesi confiance nzambe apesi grâce lelo ya zwi moto le ya likambo ya mboka azotambwana kasi pouvoir ya Félix akaboli yango na moto moke police atelemi na nzela azorepresente Félix Tshisekedi azobundela mboka kasi pouvoir au président aza nango ndambo ye aza nango moto oyo aza administrateur quelque part aza pe président de la République esiko ye azali bourgmestre boza na pouvoir ya président ozo sala nini po mboka ekenda liboso ozo sala nini yo moto ko bundisa mboka ozo sala nini siko oyo ozali éveil ya conscience opération tonga epa na bino tombola kasi maboko to sisa to sala résumé tombola maboko poto e basoki makambo lobi nyonso eza solo te olobi soko yo kotika olandi lisanga po lisanga ndakendaka mingi olobaki boti lisanga kendaka mingi nde tena lobi bongo tena lobi ke ayaka na nga apresentanga epa Tshisekedi pe ya kenda atika ngai il faut pas déformer maloba na ngai olobaki na nga ke lisanga azali courageux oui mais moko bo akendaka eza valero na zo epana mais atambolaka pe te na lobi bo eza valero oyo na zo epana pe atika ngai esika memaka nga akenda voilà maître amemi atiki yo na salon ya koti akenze po mwana koli wana lisanga bongo mwana koli faut naviguer lisango monaka ya kala yango ka lisanga za lelo même courage wana zalaka nango mais tozo partager te ba valeur mosusu na ozo mona ki akwei na ba valeur eza te naza penda kuna te pona lobaka ba makambo pampa vrai ou faux uti ko yebisanga awa na mesa olobi na ngai que Tshisekedi Félix atikala kokoma na lisala te. Oui, mais yondo battre campagne. Non, a koma lisala te na campagne. Parti na à l'époque nazali na parti puna biso ba candidat mosu moko tozana ya moko tozana na kati ya salle oyo ngamu tunafutela e caution na kombo ya IDPS a battre campagne kwa azali ya na kati ya salle. Vrai ou faux lobby passe yo ezana lisala moto azana bomo ya ko vivre en hôtel. Mais kuna toza banyama complètement oublié. Complètement. On dit le problème Équateur to comment le quoi ba 4e gardien à réserve. Ce qui premier a piqué à boy bima. Donc 4e gardien espérer même te qui a côté na terrain. Donc ba jouer biso na rôle on a te ya 4e gardien ya réserve. Ba pesa biso chance to beta be bali. Vrai ou faux uti ko lobawa géopolitique. Ils ont des avantages et des avantages. Si na ba désavantages pote ba politicien belé ba zoa pouvoir na kombo ya ba mboko esika bango ba botami mais ba se servir bango moko au détriment du peuple. Vrai. Olobi na ngai wa fausse commune ya maluko ezaka solo. Te fausse commune ezaki vrai. Vrai. Mais banquette suka na nzela ba mbruya biso na banquette. Pe olobi ba luga ba peso kanyaka polo ba su. Mbale bele ngai mbale bele. Obi boshab motalinga peso. Te zatangi ete wana vie na ngai te. Te ete. Bon na linga peso mo. Non na kuipe ko lobata mukolo moko te. Ba ko ba lobaka makambo na. Outi ko yebisa ngai ke ebele ya bato bazana opposition. Na ebele ya bato pe bazana o ba outi FCC ebele baza pendande ba moins sérieux ba aventurier oyo no mona na note na lobi na ok omoni na PPRD na tango ya Kabila so eza na bato oyo na yaki kofuka mela bango eza vie bosha d'abord azali directeur ya mémoire nanga a reconnaître ka intelligence nanga a respecter kanga apprécier kanga j'ai eu de très bonnes relations na ye mais mingi na politique na biso 3/4 baza ba escroc politique et j'assume na ko démontrer au noir si black celui-ci c'est un escroc politique pe na lobeki yo ke na ndako na ngai mbongo politique to na Somba TV ba pesanga kanyaka ezate na swa pété olobi premier ministre awa sikaboye esengela lukabato bazali sérieux pe yo disponible sur ba pesi confiance au sala parcours na ngai na kati assemblée nationale ba se servir nango po ba juger ngai soki naza aventurier politique ou pas. Et puis dans le Bible, sur le plan technique, moral, spirituel, physique, nous avons disposé na côté na gouvernement ce qui va répondre. Entre Kabila et Félix, ce qu'il faut établir parallélisme. Nino Félix Azanango, Kabila Azanango, sur le plan politique. Bon, na koyi ko lobelo mo boy. Ba présenter ki Kabila loko a mythe
presse tombola individu moko boye Kabila mais qui en réalité azaki makambo presse bandai kolobate azaki eloko mosusu. Bon, nazwa chance ya komona ye pendant la sala 7 ans à l'Assemblée nationale na mona été chaque fois que ya na congrès ngazaki libanda wana biso nde bango wana donc na mona ye physiquement na mona ye kana très bien ça dit que Tshisekedi a une vraie humilité et ça lui qui a approché bato mais Kabila ba présenter eloko la eloko moko boye azaki musika na bato. Il ne peut pas être surpris à Sibiru azo Sibiru. Très bien. Nini okoloba na opération tonga epana bino. Opération moko ya malamu na Nigeria, tout homme politique aux humains moyens ndako ka kozana ngona ville na capitale yango na pifo tonga et permettre mboka et connaître moi développement. Motema na peto. Merci. Motema na peto. Na sukolami mobima. Na makila mayonkolo. Joyeux anniversaire, Jemima Mouyoko. Joyeux anniversaire. Voilà ndeko ya précieux Mouyoko, monsieur Robot. Joyeux anniversaire Nayo, Jemima Mouyoko, va de l'avant, que Dieu te bénisse. Kenda Liboso, hein? Jemima Mouyoko, joyeux anniversaire, longue vie à toi. Joyeux anniversaire également à Divine et Allé. Joyeux anniversaire Divine et Allé. Longévité, prospérité et Allé. Bonheur Divine et Allé. Joyeux anniversaire. Ndeko na biso moko azali aveugle na États-Unis. Kombo na Erickson Makwe. Auti kosala nzembo moko ezali My Love. Nzembo yango ezoleka pe na bosolo ya YouTube. Bolanda nzembo wana bosomba yango so bokosomba ndeko aza na problème ya misu ekozala lolenge ya kopesa ye makoki pota kenda liboso. Pona tongo ya lelo na rappeler que tozaki na Toussaint Walonga oyo apesi nyonso na motema na miyoki penza na yoki elengi. Bosolo komi na suka botala aéroport ya Kikwiti. Botala aéroport ya Kikwiti tango na komi avion ekiti. Siko nga na tuni bino. Moto ya vandi na Kabanku, na Bishala, etumbana ngwaka, Bikotikala, Nganda Bangala, Muliono, Kinzono, Fumukentu. Na moto ya kiti na aéroport ya Kikwiti o condition bomoneli ya aéroport oyo. Soki bato bakufi bakeli felo, est-ce que bakokamwa li felo, bakokamwa te po bilembo bela li felo bazo vivre na mokili. Bongisa epanda bino tika lolendo la kisasa. Mema bana na mboka bakende kotalisika yo vandaka. Bosole sili, tokokuta na lobi. This is a rock song. Let's rock it, baby. Let's live our lives to the fullest. It's time. Let's go. I love, baby. I love, sweetheart. I met you, baby, in my dream. Let's come and fly to the highest. Let's share our love all together. You and I, toi et moi. You and I, toi et moi. You and I, toi et moi. I love, baby, I love, sweetheart. I met you, baby, in my dream. Let's come and fly to the highest. Let's share our love all together. You and I, toi et moi. You and I, toi et moi. You and I, toi et moi. Let's be together, together, together. Let's be forever, forever, forever. Let's be together, together, together. Let's be forever, forever, forever. Let's be together, together, together. Let's be forever, forever,
visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbuji-Mayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? B4World, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. B4World assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.b4world.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. B4World, keep moving forward, keep smiling. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack.